Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ma comédienne, non ma comédien, vous occupez trop parce que vous occupez Kingakati. Maman Kingakati, c'est ce que Kolobango à chaque fois il baisse battu. À chaque fois on a l'équipe na comment au Cameroun na comment on a suka maman livre ada l'équipe na Congo Liziba à ça l'émission Fendi à l'équipe na Congo Liziba à ça l'émission Raïs maman balobi clair explication na bango est clair balié nanda kwa ada. Trop de problèmes avec le comédien. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Bon. La poiseuse au tambola. Dernièrement, on a vu de loin malade, vu de loin poison, vu de loin poison. Les lots sous Ada, Raïs, Fendi, on se mis ça empoisonné. Comment tu trouves ça? On a péka Kingakati. Bon, on a poison et comme ils sont Fendi na Raïs. Oui, Fendi na Raïs, il paraît qu'ils sont empoisonnés. Si vous avez un temps de China poison, il y a un ada. Au moins, Zambi n'enga assaini mamnaye. Parce que au niveau de ma batu misat, yo mutu moko. Papa, moi sinon de mutalinge ada. Ada zena temps lingete. Et ada pinza ilunga. Bino garso bo kitete. Nzamba o confondre bino. Parce que tala bana batu wana lem subaza ba cher parents na ba famille na bango. Raïs Fendi ada. Au niveau de ma batu mo misat ba saluer l'autre. Nande na yebeli bango, ils a pratiquement impossible de créer base à poison. Bango misatu. Oualeki. C'était Ada. Et on quelqu'un était comme Raïs. Et on comme on a souka ande na yoko Fendi. Non, c'est pas vrai. Hein? Là mon premier maximum il y a respect à la nabaninga. Mutafani ka créer base il y a poison nini. Ba djana ba fan ba kana ba relation na bango ba bois kaka ba ko aider bango 90%. Bon peut ba lobité que muta aider bango ka ya solo po obo non. Ce qu'on a volonté ko aider fan na yo. Oza na volonté ko aider star na ACP saka o aider. Bino photo bando bimisa bino moko. Nga lia fufu pas ada yo po lia fufu. Mais ta marambo sali au futa. Mais moi je le dis que nga no yeba mutu wana. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais je ne m'attendais pas à ça. Sambila pona Adana Fendi, na Raïs, Nzamba épargné, Nzamba pesa bango babina toujours balongi ma besa la maraka pona batu. Pardon ça la maraka pona bana Nzambe. Je suis sûr que Nzamba zana a olimbi sabon mais yo, vieux jaloux. Mère jaloux et dépend de l'année dans le bas so za mwasi to za mubali batinda ko tchela bango poison ko doka yo to ko doki so mutu fe salo pato tanga kombo noté mais bisika yo bando vanda o bando ko indeni bayebi kezanga so za mère jaloux so za vieux jaloux to bando dénoncer yo. Cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo kese to bengando. Docteur Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya canon. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Osuwa. Docteur Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposé. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon poids. Pour finir, on peine d'aboter. On peine d'aboter. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Merci de nous rendre ici chez Congo Liziba Télévision. C'est la vôtre humble servante Yvette Kalombo Momeshak. Je suis tellement ravie parce que ça une colébélé. Bongo Ningate, tout va bien. Congo Liziba, jamais encore Congo Liziba. Ici c'est chez moi. Donc Moutalongwa pas Bangwazate, Moutou Alongwa Kala famille Azate. Je pour vous aujourd'hui Mimika Bongo, l'artiste comédienne polyvalente.
Nde to meka ko sola pour la émission sur les lots to meka ko eba bo meka comprendre fait ko eba ni to me bino les lots. Je passe déjà à dire bonsoir à mon invité de ce soir, elle s'appelle Mimi Kabongo. Bonsoir Mimi. Bonsoir Yvette Kalombo, moi c'est Mbizi, moi c'est Taï. La monnaie du sous na Congo Liziba, c'est un truc qui est bien, hein, Zongi. Nazara moi contre-temps, ok, c'est bien. Donc c'est ça. Comment tu vas? Santé, ça va? Ah oui, par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Malgré mon santé, Ningana et Mouké, Nzambasali Ngolo, grâce, bon, ça se passe bien dans l'ensemble. Ok, non, moi, je suis un comédien, Bokenda qui n'est pas Nakingakati, n'est pas mon livre, comment ça se passe là-bas? Moi, Mukolo, Bino, succès, Nakingakati, c'est toujours le comédien et tout. Non, non, Kingakati, c'est comment on doit parler dans Bissot. À chaque fois, maman soit à besoin de Bissot, ou bien Bissot, on a toujours pimbé na maman, bon. Para maman, ça va pour la Bissot, ça va pour la bâtonnière. Bah ouais, Sengia Benga, ou Benga, bah ouais, Sengia Benga, ça n'engage que maman. Bon. Alors, pour la rumeur, c'est l'homme. Pour la rumeur, ils ont tant pour la rumeur. Non, ma comédienne, non, ma comédien, vous couffez trop parce que vous qui est Kingakati. Par rapport à l'invitation à mieux Kingakati, des obomabino, vous liam bongo, ils ont sacrifié le makila. Ah ben là, non, le bas mingi, tu sais, non, le bas moké, mais bah acte posé, ne pas tout comprendre que mutu na mutu, aye bindinga tambolaka. Mambo Kingakati to sto bae. Kolobango à chaque fois et bae se batu. Invitation à maman Baboya, te maman da ex-première dame de la République. À chaque fois son alekia, na comment on commande, na comment on a souka maman livre. Babenga, première dame honoraire. Eh, ya mwana nyo soza ex. Bon, oh, première dame honoraire, hein? Ok, et dépend de quand on a eu mon. Mais on a vu que ce soit le baby Azalaka, ex Kingandi, ex et Kika bon. Makambo Kingakati, ils n'ont rien à voir avec la vie na biso. Biso to kinda wana kan non invitation à maman, to répondre tout ça, makambo tout ça, la toquer c'est tout. Ok, voilà. Moi je dis souvent que Batundé va le voir que non, ma comédien va surtout faire pour l'invitation à Kingakati, je vois ça tellement bête parce que quand on a répondu à on va y écouter à Ségoussé Lazare et le but est sur le moteur, ça le savon, tout ce que nous donnons. Il y a un début de tout comme on a OVD batuba okufa na OCC ba peintre ba te belé sauter na ba famille de l'homme sous ba famille moko ba olela bande bona ba Lazare kutu ba yo le but que ba tona pe ba kende Kingakati non Lazare kubala on sait pas sous ma kufa. Voilà, merci beaucoup, c'était la Mimi Kabongo. On continue avec cette émission. J'ai dit je fais mes gros bisous à Lekechou Lekeleke Papa Malongi, il est là derrière la caméra, il est venu me rendre visite. Mimi Kabongo, toi qui as un membre poison, trop de problèmes avec le comédien, hein? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Bon. Bibolinganité, la poison au tambola. Dernièrement, tu as vu de loin malade, vu de loin poison, vu de loin poison. Les lots sous Ada, Raïs, Fendi, on se mis ça empoisonné. Comment tu trouves ça? On a péka Kingakati. Ada leki na Congo Liziba, à ça l'émission. Fendi leki na Congo Liziba, à ça l'émission. Raïs maman, balobi clair, explication na bango eza clair. Balié nanda kwa Ada. C'est quoi balié nanda kwa Ada? Comment vous voyez baki biloko balié nanda kwa Ada ne peut bon. Non non, c'est non Ada, c'est Ada qui a expliqué. Pardon Mimi. Okay. Parce que ce qui ngai na yamba Mimi nanda kunanga c'est que Mimi nanda kunanga. Elle voit na kindali pas les ketchou ne se retrouver na poison. Comment vous voyez baki poison na zango eza nanda kwa les ketchou? Non non, Ada a expliqué clair. Alobi atali nenga tamboli. Atali pozo eza na biloko olia ndenge ye aokanisa alia nanda kunaye nanda kunena pesa ke biloko kasi nga na yebite soka za bon nende tinga soki na lende telu omwa mabe nanda kunanga première cible numéro 1 okanga no mo musana nga pour mutalambela ngai na yebite soka za mo musana ndako upa na yebite soka za mo na musana ndako atika mbongo pa mo na musala atika clé na ndako adaza muto sala musala ya théâtre ndetinga tango abimana tongo atiki clé na e pa mo na musala na e soko ebongisa chambre nanga lambela nga sala atika ka programme ndenge papa nyonso atika programme na ndako soki ada le poison na biloko olia ye moko pa za ko expliquer ngo bien que na le poison na ndako nanga
so na mwana musala na musible ya liboso o ada fois kangiza na mwana musala na ye c'est que mwana musala na ye to bato o yazala na bango de quoi ba plus petit ba comploter na mutu moko o apesa ki bango pozo ba tela ada. C'est simple. Wana peka kingakati po ada ye moko expliquer que ali pozo na ndako na ye c'est ko ko accuser maman to ko accuser kingakati par rapport yelo au niveau qu'on se le dise. To vana na batu mususu okanta mtelinga ko okan so mtelinga kote ngana na bakamara na musu bavanda so na te batika lo tonganga so le batchenye lo ngama be moto to sili ba posa olie pa bato atana ye pa no Yvette no liete so twinga no na ba jeune prière to ko mo kosela nzambe makambo OK jeune ezate no banga nanga no banga pona yebi intention na ote na yebi makantino te ni no kantina mutu mususu o yina mutu likwa sandola ndeti ada ça me fait mal au cœur na ada na oki susinga binga ke no kwa bana ada zawana za garçon Yvette soko zangi osengi au pia ada zawana za toujours bien na batu ada tikala ko la problématique te yo muto sali ade loko mabe soko tambola na mukilité so tambola na muki o futa ka loko yo sali ada muto aboma na munduki akufa kana munduki ada sali yo loko te sibitima yo teli poison po akufa atika famille moko boyo etali la kaye mais nzamba o confondre ada to vivre na ata yo mutana na mutabongo mama botieka yemo na papa ana lekite ana mutu to ngotika eka ngotika mama na ada na papa ada na pasi moko boy mais nganza mbina na sambilaka na bolamo ada ilo mabe komelete au lia poison mais nzamba ko akokomiseka mulungi akufa te au simba bakoko ya bana yi. Amen. Oui, babeng tozu appelle de partout, batu babeng biso, ba rumeur les tambola, batu super babeng biso. À part non ba rumeur, il y a des gens qui nous appelaient, on va lui dire non ada, alina qui moi si batu, alina qui femme mariée. Barbie c'est dans ses habitudes. Alinara ba femme, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des gens qui disent. Barbie c'est dans ses habitudes, alinara ba femme mariée. Ya mwana mobali ya mwasi oya kende kolinga je suis au Canada, je suis au Texas, là j'ai pas de précision, veuillez m'excuser. Nde mobali wana nde atieli bango poison, mais si je comprends bien mutu atindi mutu atiela bino poison c'est que aza quand même na moi koyeba na bato ba yebio. Donc ce qui m'a atindi mutu atielo poison mutu ayaki wana c'est que yo poyebi. Donc ce tobito landango juridiquement parlant ada ko sunga biso ko kanisa bato oyo ai koyebisa c'est ko toboyi na biso te yo kande ki ada alingi mwasi ya bato ada oyeba ndenge nini ke mwasi wana za marié tant que so mwasi wana ye vers ada c'est une explication bato tu na sala analyse nanga ada aza jeune garçon soka che Yvette Litoyi comme exemple ayebi état de ma Yvette te ayebi makambo Yvette te ya kutanka na mwasi peut-être ata baguna ye asepelisa bi akantina sepeli noto vanda to sama amde zala kaka na soki Yvette ayebi si ada te kaza marié ada oyebi lote ada mwika mwasi ya sepeli na ye alingi mais c'est faux et archi faux soki mutu wana atindi bon toboite ada lingi mobali mwasi na ye to kene be kivoko bomba lobi yango nde fa boma ada mutali boso fa boma na mwasi na ye po mwasi nende mutasali infidélité mwasi na infidèle na mobali na ye yango lobi nango manga chi monga la patron na delila bibotika ko condamner ada soki ada lingi mwasi wana c'est que mwasi wana andima ki soka yebisa ki ada ke aza marié na ndenge na yebeli ada biso to balu bato zaka non bien éduqué biso no balu betaka rapoto zo loka bato biso nzamba sala biso na ba lolenge mo bezaka ya biso mo beto zaka toujours ba la première ou bien le premier to zaka wana te madiembela na sima mutu non siko yo papa pona mwasi ocheli mutu poison olongole na mukili voici pendant biso. Bon, moi vraiment le Cameroun nous un peu vraiment pas très clair et tout parce que tant que kalini moi c'est bato moto na atindi moto pour tirer poison. Déjà moto azala na mbanda na yo. Est-ce que oya sous verre yo pour tirer poison oye bateke moto na azala na moto. Au moins te que comme sali et l'on est sali que ba yeba que les am moto na moto atindi moto. Qu'est-ce qui fait que ba accuser moto na? C'est par rapport à quoi? Quelle histoire? C'est que mutu wana kambanda ada. C'est que ayebani na mutu moko selon bonde bo expliquer c'est que ayebani na mutu moko aza proche ada.
pour poser côté na anda kwa ada c'est que fait dans muto ala na ada muto ala mukana ada muto akabola ka intimité na ada ponde tinga boy ada no kwa bana nga noza na ba limite yo côté pa ada c'est que ba vrai bana bango lisute mutu ka kani mutu nzambe ndi vrai po yo no yo mutu vanda na muninga ba peso eloko no yepe tina ndako muninga osali pe eloko bongo binyoki olala pe pongi ata kutu ada ndem tabuma nzambe ata ada ndeko maki santa o azaki kitoko koleka bwakaki Yesu akitaki na mokili yango fosa mwana mutu mabe solo na ete ya muninga loba muninga tala ko peza bo ba pesinga boye bon mutu na mutu za ndenge na ya kay mote mabe ba pesi ombo ngo kombe oyo empoisonné ada o futa nzamba obimiso na poisa yo pe o ka mutu atsinzo tshela ada obosa na pa tsheli opote ka ete so ya yo eboma o ya ada nde obika toki no ka bongo peza mutu ya mabe mutu mo poto yeka po kabula bino bonga ba mite moko ya bien ata kutu mutu ngwa sali o mabe bosi bozani sibiso bato ova na bango bosi sibiso bato bilia le autopsie ko za pasi neti biso bato bilia le moni loko chochi osali bozongi seke autopsie ko za la pasi autopsie ko yeba te na melina mai to na melina wapi. Voilà, vous pouvez comprendre que je suis avec une comédienne, donc c'est dans la maquilla quoi. Mais c'est quoi ce total problème, bah le que non, bah c'est là qui est Ada poison. Donc poison est qui est destiné à Ada. Fendi, na Raïs, il paraît bah les poison et paraît. Et comme ils sont Fendi na Raïs. Oui, Fendi na Raïs fait, il paraît bah sont poisonnés. Bah on va aller. C'est quoi, yoga yo mo mutondo chaino poison, il est quand on a Ada. Au moins nzambe ninga asani mamna ye. Parce que on ngo bomba batu misatu yo mutu moko. Papa, moi si nous ne mutalingé ada zena ton lingeti. Ada pinza ilunga. Bino ga so boki tete. Nzamba confondre bino. Parce que tala bana batu wana lem subaza ba cher parents na ba famille na bango. Raïs Fendi ada. Ongo bomaka batu mo misatu ba saluelo te. Ondubo ka parce que mutu mo ba ya sala bino mabe. Parce que nga kitsa bino misatu. Na ba innocent ba koti na mambo wana. C'est pas bon. C'est pas gentil. En plus bana batu et tout. Mais Mimi Kabongo selon yo. Nanyo Swezole Kao, Mimi Kabongo Batiosko Yonde, peut-être ministre à jeunesse et art. Et là on est au Kosala. Solution ni okwa po. Na kokanga ba groupe ebele ya mikie. Soko tali la plupart bato bazo bo misala na makambo. Eza ba groupe eleki mikie bele. Il faut ko diminuer ba bilo mususu ko diminuer botiki kana quantité ko diminuer. Botiki ka quantité mo ya bien, bato bo se pelisa bato bo sa makambo bien. Leti ngap na ministre na boma ba groupe mikie. Ata ba chaîne internet na boma ebele. Po ba cause pe bele ta makambo eza internet. Tant que ça la mukie ça la boité. Nandio sola je vois pas qu'est-ce que savoir na soki yoko ministre ou kangala groupe mikie. Kasi na kangaba groupe quoi? Omoni biloko nso le kana TV isipelisa bato to ebi hotel pinda boche Berk oni on alobinga na kokanga ba groupe mikie na kotika kaka ba oyo ba osala musala na bango bien. Lelo ada poison. Heureusement ada les poison ndako na ye. Soki ezaki nde tokendaki kingakati esalami avant. Mais nous la comédien bolinga ya bilote vous avez bolingo moko ya hypocrisie yango nozomona que bozo kufa makasi en plus ceux qui adam to na poison et que baninga ni ba fendi bakajika que je salue ba raïs vazu poison na kata ndako ada c'est que normalement c'est que poison ba dakala c'est que batu mususu ba baleka pe ndako pe na lefu funa fumba kuna mena sana na test te na bona kufa stress. Mais il faut mieux ça test koye banine santé na yo comme ça on va précaution. Na lia fufuna fumba kuna na boyo moni stress e bomaka. Donc et pas à des comme wana zanda kuna nga. Comme cible dangereux. Wana nda kuna nga. Nga yaka la kotina shamba ada na lali. Na sisi mama pe na osala na bimina ki wana kwa bana. Wande una nga. Mashi wa kumeni wana nde una nga. To boite musale sangisi biso me wa mama na nga. Il kamone comme il comme somme. Moi je mange chez Ada. Parce que yo montala no batu soko bomi biso nyonso to ozwani. Po munga pa Ada na liaka. Ngapa Ada na milaka. Ngapa Ada na sala nyonso. Même ba coquette, même ba Barcelone to kenda kuna po pa chez biso. Si on par rapport à Raïs na ba fendi. Kasi au moins te ke ba koi ba victime. Bikambo zaki ya Ada. Raïs na ndeko le na émission. Non, ngapa alelisinga.
Abi azana ba responsabilité mususu oya salaka. C'est pas gentil. Et en plus babi muto asana ngwazaka muto azaka tsa théâtre. Osana ngo pourquoi? Et pourtant, on a félicité votre théâtre, on a bien, votre théâtre va quand même dans Bolingo par rapport à un journaliste, un musicien, mais je vois bien de mots que tu connais qu'un autre que tu connais pas. Des théâtres, toi, on a bien. Moi, je suis sûr que je suis je discrétion. Moi, je condamne beaucoup Ada. Azaki emporté de tout le monde. Tout. C'est pour la bénédiction. Non, bateau, bazala bongo plus, c'est ça, bateau, bazala na idée, ça va te bêter. À moins que mutu so na muté. Kasi yazaki na idée, on a te mais bateau yazaki na bango bazali na idée. Ah, ya bateau mutu so na muté mara ya malamu osunga. Kasi ya prendre comme leçon. Ba ko sala ma be donc ozanuka. Siko yo motana ndio zana mutamisa ko whisky, aller soit meli soit sel makamne so tibo sel boké, 2h 3h 4h bokabwani, mais yo liko sel mabe. So zana kati wana nzamba o dévoiler yo. Toboité Ada ne bolobi aza coupable pour na moi ça bato mais monga intimité, c'est la jalousie. Muto asali bonga jalousa Ada. Asepela na bénédiction Ada te, asepela na bénédiction fendité. Ayebike, il veut olia yemorote a rubenga leketu, a rubenga tanya. Son asali bongo ba onyo tu mulongo, eza jalousie, kiento. Mais moi je vois pas le lien. En tout cas vraiment excusez-moi Mimi pardon hein. Dans les yeux vous mécano expliquer là. Parce que tant on le que théâtre on sali bongo. Quelque part on le non bandane on tinde mutu. N'évitez bandane tinde on théâtre ou soit je comprends pas côté. Non non, bah expliquer qui clair l'émission. Babi mutunda tche poison wana. Bah expliquer selon ba rimer peu bat balobi ezali mutu théâtre. Mais ngai no de non dimate que mutu théâtre comme ça. Mais ce qui est mutu théâtre yeba que sali mabe. Directement finissez art. Yo mutu bongo soto yebi to désabonner yo na milieu na biso po oza mutu mabe bako tindo po sala nga mimi mabe osala neti nga so na yebi mutu bona yebi te kakipa kokolo lokwa na yebi te to ko mobanga ma mususu boko musisa biso po sa mendeti nga bo si santé po na nzambe na yebi ke nzambe o ada sambela ka autika ete nzamba fendi au bundele kaka moi innocent autika la innocent. Nani le comprendre donc comprend bien tiens au moins les autres tout le vraiment va question belé Mimi Kabongo selon yo solution ni quoi porter le makambo qu'est-ce que tu leur conseilles dans malaxi quand la peka te que za mutu no bosola no kwa bana non tarasco si c'était vrai que abimena mo sia bato conseil ni ko pesa atika umona ke mo sa mutu atika la ya mutu. Peut-être moi ça pas une marié on ne sait pas. Peut-être que na copain moi ndo vivre ni mais copain na lingi mingi akoki ko tiketi ada yilunga tika fanda na o nzamba otindiruka ya yo tala lelo so nzambe te me msuto olela yo fendi bakajika rais oza toujours makasi nayebi ke ça bino pasi koyoka ke za poison na nzoto mais bobe ton carabo la de la caba soin approprié nzambe pe na kati mo prière nzamba otika bino te aozala toujours wana pour nous consoler bino. Sinon pour la bateau bazol ba que non ils a besoin bazoko ça pour recevoir quelque chose par rapport à diaspora bazol créer buzz pour bâtir de la bongo vu que Massassi a créé qui SOS mais qui est il y a un fendi raïs na adapté va créer le Kambwana pour bâtir de la bongo pour la bateau ba bongo ko non 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 mutavandi ka créer ka ke poison oui mimi na liwa so peut-être azuba traitement bien te ko mimi na liwa ako perdre pe ba qualité belé ba makambo belé ada fendi rais baba to ba sepelisa bino tu sûr vraiment soit ada bien checker au checker que ba teli poison to rais soit le bien senga o senga que ba teli poison to fendi non 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 bato ba lo ba bongiza muté ya mabe botika ko kanisa di kambo na place di kambo exact c'est pas bien pour créer base pourquoi bana ba famille na bango ba pi na ba relation ba pi na ba fan na bango ba boka kaka ba ida bango 90% na ndé na yebeli bango ils a pratiquement impossible ba créer base à poison bango misato oya leki c'était Ada yo le ka quelque était comme raïs et yo comme na suka ndé na yo ko fendi non non c'est pas vrai hein là mon prix maximum il y a respect à la nabaninga mutavani ka créer base ya poison nini ba djana ba fan ba na ba relation na bomba boa kaka ba ko aider bango 90% bon pe ba lobité que muta aider bango ka ya solo po obo non ce qu'on a volonté ya ko aider fan na yo oza na volonté ya aider star non asepeli saka o aider
bakofanda ka ife tu so penda ke ba responsable ndeti bangwana ba créer ka base ke ba tshedi biso poison bo sunga biso SOS pour na papa Masasi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Wana ezaka moté mabe. Wana ezaka moté mabe bolinga ka bo déstabiliser bango bo mona kilo mo bakosa non 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 bolinga bango ba sepeli sarabino bo sepela na bango batali sarabino bolongola ba stress bazana maladie o eza ya grave et senga ba soin mo ya malunga pour ba survivre encore. Mais moi, quand on a un comédien, moi, quand on a un comédien, à cette émission, le Beza Buzz. So, il y a cette émission, le Beza Buzz. On va dans la baningana, on lit en abon, mais en abon. C'est tout chican, bisous. Voilà, je tends vers la fin de cette émission. Tout comme déjà vers la fin de l'émission Yabiso, je profite de dire bonjour à Toussaint Dombassi de moi, Gégé Kamoul, de bisous à toi, de bisous à Harry, secrétaire de classe mondiale, sans oublier maman Bijou et les cannes. Bisous à toi, Déborah Tamboko, bisous, je suis avec Mimi. Mimi, mon mot de la fin par rapport à l'émission. Mon mot de la fin, c'est quand on a sali Adana Fendi, na Raïs Boé, Nzamba Lola, sa justice, Amala Muzala Kapa Nzambe. Ata mutasani mabifoti kama mtu Nzambe yemwa jije mais comme yo sali justice Nzambe okuta na pena justice Nzambe na pesi bamboti na ngana Maria Chimonga la patronne de l'île à toi autorité morale Sarah Mutela héritier wax na Watelo na yo na Dej Dikusa Bibusha Mundeba Mira Shua Mira Mundi Mosanzela Mino na Washington na yo vient na Stone kwa vita merci pour na ba basket vie komi na yo moko montana kinono de papuche de Mimi Kabongo yonde vandi na kati vanda umila na yo moko matie makoma kibwila ha ba matie na yendura bongongo Jupiter Bokonji Blaise Prof Eric en tout cas na opesi mobimba na lela bino toujours ya trop botala ka ba kawe ekomeli biso misa tout bozawa na toujours na yebike bino bokotika la te jamais kozanga ko soutenir bango en tout cas boza tellement ébélé pour ne pas citer les noms au courir derrière temps pour émission za ya biso mais temps za ya biso te mutu ndika lokwa ya kokodio koye tala raso etika li seta cheboy so etika li de ya cheboy yango yango boni en tout cas na yo le jeune producteur babi Congo les ibati vinde makambu na metapinga mama na juju na besama le papouche de metapinga papa baba so na zui charge na ovedi makambu na yebike yoza osambela makasi sambela pona Adana Fendi na Raïs Nzamba épargné Nzamba pesa bango babina toujours balongi mabesa la mawaka pona batu pardon ça la mawaka pona bana Nzambe je suis sûr que Nzamba zana a olimbisa bango mais yo vieux jaloux mère jaloux et dépendre na ngande na oloba so za mwasi to za mubali batinda ko tshela bango poison odoka yo to kodoki so mutu fesa lo pato tanga kombo noté mais bisika yo obando vanda obando kopa indeni bayebi kezanga so za mère jaloux so za vieux jaloux to bando dénoncer yo bino photo bando bimisa bino moko ngalia fufu pa ada yo po lia fufu mais tamarambo sali ofuta. Merci beaucoup à Jolie, à Talent Cher et à Nance International. Merci à tous les abonnés de Congo Liziba Télévision. On nous revoit très bientôt avec un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.